Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, là, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre forte de thé. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango. Site site Malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango. Donc musu se zati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino et longola bino ma souci banine, donc site na bino yango. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya Malonga, eza na makambo pene ya Malonga na kanti boza décider, hein? Congo Swiss TV, hein? Congo Swiss TV. Na gangi bafwe! Yongo mbio muntu.
Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.